être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée, Africa. J'ai un anniversaire à Bana, vous voyez quoi ça? Anniversaire à Bana, dans Zélio, tout ça qui ensemble dans Nani, chauffeur, ancien chauffeur en Ngiringiri, Dave Ntsumbu. Tout ça qui ensemble, né là, 15 ans, Keren 10 ans, bien aimé 5 ans. Na bengi rose na kitambo mon frère. Na ibiso na kitambo le to ki wana poto kireke pa papa mapasa. Bradi tondo. Le na za kozonga wana na virage ebe pa ya mufini fini. De to vani to lobi ono, to vanda nano muke le temps wana balobi to koma na chintambo. Le robengi wana na ibiso na za na chintambo wana ezalaki juste pona ke négocier makambo ya bana. Pona ibisa qu'il faut na faire voyager là. Ah bon? Oui. Mais non mon cher, juste na linga to vanda awa na F majuscule. Place na biso ya kitoko ya luxe ya ngiringiri na rien to vanda awa pona féliciter yo. En tout cas mon frère, non, félicitations. Oui. Julia Nabana, j'étais à la maison na moni harmonie. Non, c'est comme leur mère. Na ibisio. Dis mon cher, qu'est-ce que tu as fait? Non, au moni na vie, il faut koyeba ko orienter makambo nyonso. Leur maman na bango akei azalaka na souci mingi. Nayebaki eloko nini nakokosala te. Et puis ngai ndenge nazali awa mpo nazwa mwasi ya malamu ifale ezala mwasi ya mokolo mais nzambe ayebi ndenge nini asalaka makambo na ye nde naye kosala shwa ya mwana mwasi. Vraiment. Ndenge tokozala kofanda na ndako wana nayebisi yo lave oyebi aza moto ya bacaprice mais aza d'accord na mama na bango. D'ailleurs Véro takomi na posa abengisa ata lava na Jiven baya na ndako epa na nga. Oui. Baya kosala ata 2 semaines amoni harmonie baza nango na mama na bango abiseke bano baza bana madame mon cher en tout cas vraiment non. Et puis, vous savez que le locataire au commis bailleur, moi, je suis un sentiment. Moni balobi, mobali soka kuteni na mwasi malamu, akozwa kaka conseil ya malamu. Ceux qui ngalelo na commis propriétaire, c'est parce que na kutani aza mwana mwasi jeune fille mais aza na makanisa mukolo. Akola na esprit, akoli na nzoto te mais na esprit. Sinon, ayebisi ngai kobomba ndambu nde tosalaki libala na kobomba mbo. Poto somba lupango wana kobomba kaka ndambu. Non, c'est une fille à féliciter. En tout cas, mon cher, protège-la. Battez-la pour aider encore au Kenya de l'avant. Mais si le dossier wana solo qui na ya invisible ego bakombo. Oh non, pour la lupango na wana, on voit le directeur Makoki là parce que lui il est doué. On voit lui, yem ta kosala makamunyo so wana. Po mukolo nga na zako ya na kutanye na mbwe ba yebisinga ya mon frère. Ma cassette ya mariage na yeze pa ya nono. Oh. Ndena. Nono numbitile lo azana ngo kaka. Azana ngo. Po ba ele kaka na raga. Oh donc moi je crie que Laura Wawa mutatindaki Patrick Nginama va filmer. Ezaki était. Ezalaki équipe mobimba. Nono numbi ayaki. Ezalaki équipe mobimba. Donc c'était bien. Hein? Oui. Ça va dire mon cher, tozonga na bureau hein. C'était juste pour informer yo. Sala ngambang pando bande ka kolongo nalongo basalite combien de minutes yo sala vraiment possible sanga tozok sanga ndete Juven maman yaka yango yo pende suki basala ki yo kitoko bekaka na bafile aussi pour sukoli melongo nongo na wato soka na tsaka ngo pona bapusa na losa sa musala wana na banga ta mto ezo pusia na sepele nge fi anga sala ko ngepe sina longo li planto comme ça obengela ngai hein na obenga yazaleka ama belange oyebi peka mukumso yaka ma Giselle boy mo sa pa Maurice Zeleza wa vanda sona ingende asala bien ko ça va yanga azala nzala j'espère aussi si misala nyonso fa de la sisi nyonso to ko lambani Comment pour nous à congélateur te maman pondo ala kutu ko luka problème te c'est papa abino donc le baki pondo ala kutu mutame ko simba ngote donc eza bongo okende wenze osombeli ndakala okalingeli donc pondo ala eza ya papa abino comme ça biso nde ngwana nazotina to ko lia nini tu mbaka so maman tu lambi so to sai légumes verts pembeni to lela biso mais elle fa ba so balamba te ya soupa oliana yete batumba ya beba tumba la papa za makambo ponde ezala tango script to ko sala ya kotumba alors que mi maman nga lingi na nga ya kotumba ya sauce lisuite ça va tala kanya chambre hein na sac na nga na rose
Comme ça, aux jambons, Mon raté. Nazi moi quand na mono gwa. Donc moi c'est o se o sombela nga kasi na moi mi balé kuna moi mi balé mkwasi kwa mono lati moko yonga bina zina lati. Moi yo kozana moi mosi na kata ndako saka pasi. Donc ngana lata yo lati. Yoka. Ese ngwezala yo la ko. Aza bona ça va zamba mo ke wenze ko umena te. Fleur, hein? Fleur! Oui. Kopesa nga business yote. Kopesa nga business yote. Kopesa nga business yote. Fleur. Nalingi oyebisa ngai, est-ce que ngai nasala oni na vie? Maman na ngai nasala nini? Namona ko presque textuellement maman. Textuellement maman. Nasala nini? Lobi na bengi yo. Na bandi ko banda 19h. Téléphone est sonné. Et sonné, mon téléphone a zalité. Ah. Nzambe na ngai, nzambe na ngai, nzambe na ngai. Ko banga nga kutu nanu te. Ko banga kutu nanu te na na ba décision mabe. Décision nini? Mais yo connais expliquer au tina téléphone na banda ya mbate. Tina ba, on peut se faire kanda, on peut se faire kanda, on peut faire kanda. On peut faire kanda. Tala na linga ko matina ba. On peut faire kanda. Nini on peut faire kanda. Kanda nini o pesa olava. Lobi na zaki na église on a un téléphone te ata yo. Pasteur azoteya. Si ko ngana tika pasteur ate na bima no peme pour ngana sala appel. Omoni Fleur. Oyebi préliminaire. Dering abeti préliminaire. Alekiango. 16e, alekiango. 8e, alekiango. Siko azana car. Pour nini ba beti préliminaire? Pour nini ba komi na car parce que milliers na bango eza bien. Guilé Kisombe, Sada Milongo mon ami à moi. Sada Milongo. Guilé Kisombe, Sada Milongo parce que milliers ont vendu bien. Mais ngana yo tozana na préliminaire. Obomi déjà milliers koufi. Fleur, milliers koufi. Nani? Passoir, kasser azate. Fleur, na zone le boko na mi pas honorable Francis Kalombo. Na bi honorable. Ah, biso ba électeur na bino. Honorable, tala moi ce monde na bino là va ça va. Na longo wana. Na zone le boko. Ti na Kingabwa. Esika honorable Jekoko Mulumba. Na bi honorable, tala biso ba électeur na bino biso yeyo. Tala moi si nazui honorable mon na bino là va. Ça va. Bona boy. La vanille yango boy. Nazo sona loboko la ngai. Na memio inde. Et pas ya honorable Denis Kambayi, président ya Jido, ya V club. Na bi honorable, tala biso ba électeur na bino biso yeyo. Nazui moi c'est on est ko laksa honorable ngai. La va yeyo. Ça va. Maman, sacrifice il na sali ponga no tozala. Mais tozala préliminaire. Si comment la salle milliers de koufi na premier milliers koufi comme passoir kasera zate ah Sada Milongo kila Kisombe lava te oyo tun sabata ni nyango boyeko tokabwani tokabwani na ndimi tokabwani esili na ngana yo kobanda lelo esili nango ngalo tokabwani parce que le bina bengo boya ma téléphone ene mutu makana ko kacho soko bima te kach kechenga ko bima o seksa ngai. Merci. C'est qui la voilà. On est ma belle o sala makamlo ko mtumo ko late ko lava. Nini? Obi ke ngana tokabwani kende na ebiso ke nazali na église. Yo loko boy ko yo ke la ngai te nazali na église na boy ko yamba téléphone. Si manzela kende loko bi tokabwani. Kacho na ki makasi trop. Komo yamba te boy yamba te église nini ni yamba te. Pasteur mtakanga nga kati. Obanga ne wana? Obanga ne wana? Yo flo obanga ne wana? C'est qu'on ça. Papa le loko moko. J'étais à katikati. Papa a bien azarate. Ne mangez pas. Papa a bien azarate. Là papa a bien azarate. Na ngina makelete. Mangez. Mais l'arbre 10 milliers. Ne mangez pas l'arbre 10 milliers. L'arbre. Est-ce que l'arbre va utiliser l'arbre 10 milliers? Baptiser que l'eau.
bolamani lobi bolamani tolamba ekuisi est-ce que ndambo ezali natikilaki okungombe nazalambelaki opembeni olia nazalia nga moko kaka mais kosala ndenge wana te parce que omoni na mesala nango déjà tikomokoka na bilengo flo oyebi pesanga fale ekoki na nga ko sheri na ngai fale ekoki na nga ko mama na ngai pesa ko valeur na balabala nayebi te ke yoza mobali na ngai nayebi te flo sans te mentir même atene na bito kabwana nayebiga oloba inoka mpona kanda tika no nayebi ke eza nango ka yana ovusi naza kosolola na papa mako abaki na kokoma na mona yo bon ngai mpe vraiment nazalaki na posa na yo na kasi tosolola Billy Gates omoni nga naza tata na yo naza moninga ya tata na yo nasabe tata na yo oui papa na popo ya makambo etali mwana mwasi oyo te na ndako eza mabe te likambo ya kobala mais mpo na ngai etaki mokolo namonaki kenga osali swa moko trop vite pamba te mokolo yaka na yawa namonaka aza mwana mwasi moko kitoko me naboya koloba na yo na miso na ye omoni misapi ya maboko na ya makolo nyonso eza misapi eza ndenge moko te ifalaki oluka mwana mwasi oyo aza ya age na yo oyo aza na poids na yo ndenge ovandi ono olati baveste donc soki oza kotambola oza komona bende oza kotambola na mwasi papa Mulumba avant nabala mwana mwasi wana nayebisaki bana na ngai epuis famille motundo batalaki avant kutu na ya wana omonaka mokolo oyo toye na l'invisible igo bakomba nayebisi yo papa tokoya na mwana mwasi wana naye kotalisa nde toyaka wana mais aza mwana mwasi moko bien éduqué omoni papa naboyi te mwana mwasi wana aza na comportement malamu mais biso ntango tobandaki kobala na ntango ya kala tobandaki kobala bibalela te fo naluka bamikolo bakulutu mwana mwasi wana aza ndenge nini aza boye comportement na ye boni bayeli yo mwasi kuyela pamba te ntango akoma na ndako na yo asala mabe te mais bino bokoma oza kotambola yo moko na nzela nyonso misaleli yo moko papa Mulumba oyebi ke mwasi nazalaki na ye na ndako mama ya balava famille nde moto babalelaki ngai ntango makambo ekoyi bino kutu moto boyebisaki ngai Bill Gates tika mwasi wana epuis natikaki mpo na bikila ya mboka mais lelo soki nasali choix bafamille bakondane nga te ndenge naza boye naza moto oyo naza déjà cadre il faut nazala na mwasi akosokolela nga bilamba akorepasele nga nabanda kotelenga je vais na kokolambela nga akokobongisa ndako mais bilamba oyo etali ya ngai kobongisela nga chambre na mbeto mwana akosala yango te oyebi ke biso toza baluba papa donc nabali na sensi te ke nazwa mwasi wana tobota na ye soki bana ebele te eza juste omoni na nsina bandi kokoma mokolo azala na muntu moko pake koencadre ngai eza te mpo abokola bana na ngai naza deja na bana basi bakoli osala kozoba lisusu mpo nani moni Billy Gates likambo ya bolingo bakotaka te bapesaka nde toli pamba te omoni maloba ya moto eza lokola biki yango moko ekokoma non yango moko ekokoma mpe wi yango naningaki napesa kaka toli na ndenge nga namonelaki na ndenge ya mabe na ndenge nga namonelaki bon likambo moko nangi natuna yo likambo suka nangi natuna eza boye ndenge oza kovandela bango na ndako na bana na mwasi estce baza kovanda malamu papa nayebi ke mwasi na nga aza mwana moke mais soki okei na ndako lokola ye nde moto aboti bana wana harmonie moko jamais vu bujingo oyo eza na bana wana na mama na bango nayebi te nani akokokabula bango donc vraiment epesa ngai posa ya kovivre lisusu longtemps merci beaucoup lokola yo moko oyebisi ngai ke mamoni bazali mais nga na kosenga kaka avanda na bana kimia omoni age ya mwana mwasi wana eza moke mingi soki otali lava na jivel bana na yo papa nalingi nayebisa yo likambo moko oyebi ke ngai nazalaki locataire na makanisi ya mwana mwasi wana nde lelo ngai nakomi propriétaire ya parcelle et d'ailleurs mpo azwa nano makanisi ya ndenge wana akende komona directeur mako papa makokila oyo affaire foncière ye nde moto apesi makanisi alobi lupango kosomba eza ndambo soki oza kobomba mwa épargne mwana mwasi moko bia aide ngai zana na expliquer au Flore te ngo expliquer ngani lobi otaki no malobi te ma copine otiki na unga ka bona butu na kutu na yo luka mona ovanda na 3e parcelle wana yende mto yo sala ngati sa jona butu busko yango siliki nanga sa ke suki yango
Keren matumona fio azana 3e parcelle. Butu. Eh, yango lo ikangaki yo. Fleur nga bengo pe lobi nazanga e crédit. Donc tant ko yabo ezaki te. Donc ya on kiyibi kutu tamba mbonde na ye awa na sito skwa basani na kombo na ye kaka na okango suki mbamba bona zonga na kutu de ba planter na bango. Donc na tiki pondo ezelanga kuna ndi na zawo. Eh, siko ibongo mutu ayaki libala na ndako wana. Mama so libala stika pena ndo sasa misala makasi wana. Mama abino mama na. Yonde papa abino abali. Ani yango boyeko? Fleur. Misala wana nyoso tona ba pondo soki ba ninya mweza yende mutaye libala muta osala mweza yote ngo comme ça mwana musala ndako na bino moko. Fleur makamino zo loba wana. Na lobi mwasi wana papa na bino abali yende muta na droit ko sala misala eza yote. Yoko tufala bonde lo poza mwana mobali. Ninya ngo boyeko? Fleur, au moins na ndako na biso wana. Ngaso na olamba na osala misala sala ngo pona yete. Yo mo yebi avant kutu ya okota na ndako wana na ndako sala ngo de comme si na mesana. Boso na lambi te. Papa biso yo oliani. Mobali no moko la voyo liani tika amoni tan oyo banda osala misala wana no babali yete siko ye lokola ye na ndako wana yenda kozwa charge ya papa na bino yo kozwa charge ne to lambela ka ete yenda kozwa charge na bino fa lambela bino lambela papa na bino misala nyoso to ndako eza ya ye siko nini yango bo na jino boki yuma ngo bo nini yango to yesiko asala ani asala ani oyo sala misala nyoso yesiko asala ani asala ani lo te Fleur ya fandi na ye. Le papa a vu la baby c'est quand on n'est pas bien. Avant de décaboyer. Qui gêne le fille on a besoin de l'ambité. Exactement na l'ambité. Tu quoi pas besoin de quoi yo monte que ça problème. Ah tika na yo tika ko toloba makama po pesa ngakanda. Ose yuma boende nini boyeko? Oh. Fi wana afi ampe mamate. OK. Abi mkona bisopete nini boyo. Tika esa misala nyoso twanda ko yote vanda so maboko no kanga ngobo tika ya sala. Pongo na okoka. Soko ko kateta lokini kina mone lo. Fleur no bengala nga. Boss kona sani. Nazo yebisa yo clair. Mwasi wana ndi mtu asala misala nyoso. Peza isusu yote. Kasi Fleur. Na meka na osala so na okoka. Okoka te. Kena meka te. Yoka. Ningo za wana. Boya ka misala. Omona kande bobando bebana. O comprendre qu'il a commis ça boy na yo. Ozata na ta okeluka ta ba chérie te. Boni boyeko moninga. Ngani naza boyeko so nange koki 17h na bimi neke luka jonanga ebongo yo okomi na mamelo anga komiso nani domestique na yo kindo lobi kate na meka ka so na okoka nga salande Je vais. Mais nous sommes bien aussi matésani. Nous sommes là. Nous sommes bien là. Tu me vends ici boy. Nous sommes la moto te yaya. Ce qu'on a assis na bonga mina so bimati siko vraiment yaya ba salité. Na nzungo lambela ki penza fufu lobi yaya zaka ndengwana. Jivel mama. Suko sa musala ondeni po ominganza mita salité. Tali tuka. Tala c'était même na sa makala olokoti sana katsa ndaku. Donc otikela na ngoka libanda bon jivel juste ça nini mama. Ola bana. Nazoloba na yo parce que na monyo nganza mi. Na ko loba sina nani. Je vais tema ke di misabasano bando suko. Omonie. Tant nyoso zo lo bebele bela so zo ekombo so kombe mbe so silisa déjà. Na oksa na ngelo te. Omonie ndako. Ko seka tombe na ndako babala ngate babala yo. Donc na djule la comme seka non je vais. Na tema te pela comme ça no ba vanti. Donc olinga to de sa journée na parce que na so bima. Na lobi tema ka siko. Eza bien no kasi nga zonyo kolo. Lelo soko bali ngate ngakela so misala kata ndako na libala. O kina ebisa. Yo la sane musala. Ngaso na sala musala ndako yo pona yeba ngo bandakala. So la sema so la zanga musambe so ba bibe na tonso sali yango. Nga na yeba musana nga banda mama na nga abota nga tile na sala ngo pona yebia. O yebe no kote. O mendo zana na okondana oti. Non, on peut sa faute, c'est pas maman na bino. Tellement soit qu'à terre qu'on l'a qui sont misalate à chakande qui ndumba liboso. Faut ti tamo chiba unde ne mai qui ndumba anda kalibala. Tina maman nani zo lobela. Ya yo na ebisio. Na ode ma te alobi zo ba maman zo lobela wana. Yem za la tsina musala ngo to ndana sela ngo sala ngo te na ebisio ka. Comme ça, na lobi na sala ngo te. Na sala te. Merci. Comme ça le compte est Pomba Bengasi, j'y vais le simba basalo que l'on a dans la kiso. On a sangé le monté. On l'a dit, la kachanda quoi ça, c'est moi qui commande. On l'a dit ça. Oh, fille, maman n'a pas cocaïne. Nin.
Kanga manga na wana. Oya komi muninga na osona na. Kanga ibandi mukolo nini? Kanga ibandi na yo mukolo nini? Bala bisuka. Cha. Tela nsoboy. Ibandi nanya lection de moi. Azole la pele kwa muta malonga. Mama na ngako na yo. Tolem poli. Ezani tatu. Donc pendant tolela ki basali banda lobby tisiko. Donc basali kutu nante bongo siko ndako. Ndako. Hein? Tala sika la mbela ki lobby. Naloba te la reine de Saba. Voilà, basali wana kwa kusaba basante. J'y vais. Hein? Attention, hein? Ah, fika mama na ndu mama na ngako ya ye. Di kanga muno kuna yo wana kanga. Na la kiso na ndako ezanga. Avanda te. O mana ko ba nsala ko la kiso. Bilambo ekota. Jensi yo mama na koko. O mengo ba bala. Ba bala. Allez, Luma. Ba bala. Ngai koko. Hein? Ngai na koko yo. Poli. Kotane. Na lo kotane na la kiso. Kwa kiango pona ni. Tatu akota ate. Mwana lo kwa ko mempo ina ko edike. Mais basali wana mwa mkemo bala yo kanani mama na bala kai yo ko kusala basali wana yo mokote il faut ka kebi msebitu e koma ni bantu kate mu bimba bayeba ke awo ande kuswana ezali izantongo tatu azamuona omoni cholo la chiniama aza joueur oyo ye mutabeti mingo professionnel beti mingi na équipe nationale la Congo ya RDC c'est cholo la chiniama ozokomana parce que cholo la wana aza ndeko ne Robert Chiaka na Emma Ozokoman. Tela, même Derin, même si on a milliards Derin de Bonga. Fubundima, le président Moussangane parce que Azui Sada Milongo, Azui Guida Kisombe, attendez si un millier. Le lot de quart de finale. Vous pouvez préparer demi-finale. Vous pouvez dire Tembe. Là, ça vient de ma balle. Na yebi, on passe dans le stade. Na bena kana foot na 2000 francs na côté Nathalie Derin Vecleb na sa côté Mazembe. Ozokoman. Oh, dis, tika. Mais bon, nous sommes regrettés zanini ezali. Au moins nini place des artistes na victoire. Place des artistes ma minga, ma pena trop. Place des artistes comme Wenze. Maître Liola Zali. Vieux le Tumba Zali. Bartiste ne ba King Caster Emeneya. Hein? Si ça qui dit moi Zali. Mais place des artistes pena comme pena Wenze. Yesu, yemoko Yesu. Ta maître, au moins Yesu. À côté de l'église il y a tel église comme Wenze. Sabo, ba pigeon pour bousi ba nipo. Ah bon maintenant ba nipo occuper place des artistes venant ba place yango comme Wenze. Siko yango na biboye, ba artiste faut ba sangana. Vieux lutumba zana, ba kike bazali. Ba mettre liolo bazali. Papa asala ekeko beta mbunda na foire. Papa nazali faut ba sangana ba porter muto na plainte. Comment place des artistes comme pena Wenze. Alors ba mbongo ba doit louer les sika na comme Wenze. Mbongo kendaka pa nani. Parce que Bourumesa Kalamu, Jiseka Dima, a Tchaka ba photo sikawana, place à Matonge, Belgique na Matonge Kinshasa. Et puis ça mais tout comme civitement et comme Wenze. Oh, des Matonge comme Momo Wenze, est-ce que ça? Plus des artistes. Alors artistes en danger, chaque Congo fait Makamboul, chaque Congo fait bon. Bon maintenant on va nous occuper de nous ngati. Tous occuper parce que place des artistes. Chaka Kongo akotika ngote koma Wenze. Akasi yango ekoma Wenze. Yango le bichaka Kongo akotika te. Faloba parce que ekoma Wenze te, hein. Hier ça beta votre église tata na. L'artiste est en danger, hein. Yoga. Okapon. Nin. Oh, Nin susko. Nin. Kalaba ngeza nini? Na mwasala kuna nda kuna za menasenga nikala samusala ngana bona ho samusala andi ko beta kuna nda kwa mamba na papa sangeli ngai papa sangelo jibeli sono le kotika papa bana ko beta ka bo sele ote papa ndi mtabenga ninga koteli mwasi naye na tonga nga vai na ngai akanta nga samusa bisa sena samusa na bongisa mpongo to misango sa ngana boy na ko sa ndi ko finga ngai apisa ba ninyo zoba mama bino achiba ba lube bomaye abisu na yo sala elo monte sola mkina tonga ko yunga na kalo kwa mpepa kaina oza sans valeur sans identité alors le bébé la fingi ça touche na pas maman. Afini maman. Maman nanga bakunda na cimetière ngiri. Ngiri. Bakunda maman na ngiri bateka. Bakunda maman entre Musama na Daito. Siko natala ka kotela so natali lupango bakundila ka mama awa.
alinga te mutu atushe po atushe po ya mama na ngai. Sawa bilamba na ngai. Lokota yango tia na ndako na nsima nini. Naye tia na ndako. Nalobi suka wana naolakisa o. Tala. Yanga ta soke bengela nga Goliath. Nda osanga ni. Yanga na David. Na David pour la kuesa Goliath. Akota. C'est moi qui commande. Yaya tina te. Ato sopi. Pourquoi tu as voyou? Pour yayo azama yele tango moni baba eko peso rapport ya likam. Il faut yo tout nangati. Il faut yo tout nanga yo. Oh Goliath nga David na Jeremia. Ofinga mama na biso. Ko. Sopo lingina bakisa mo bakisa lisusu. Onde mama biso kokana ina ye ndumba papa mbo atelenga na telenga kisa mobila. Après place oya kotla libala te. Mama yenga babalanga. Mama mwasi nde anola loba na yo, zana loba na yo. D'abord oza ndumba, oza bula. Est-ce que oyebi ke nga nazali héritier ya famille? Héritier ya bavoyou, pe ya badiamba, nga ndumba metala ano na mosapi. Ok. Naleki. Mwasi balokota na balabala, tata na biso atalabi est-ce que d'abord yo leki mama Shako? Mama Shako koka mama Shako. Mama Shako. Ana hendo, Shako diala ana hendo. Yo leki Shako. Tebo kana liputa te. Mwasi libu mulibanda. Mwasi papa na ngai. Okalinga tata mukolo aleki na niveau leki na âge. Akoko boto pasi na za mukolo na yo. Alo bakutu nini o chiba we boma mama biso elanda ekenda ko bomi kwa kindumba na ye. Afinga finga maso na mimi masa koka na ye. Mama nanga bakunda. Mama na cimetière ngiri. Mama bakunda na cimetière ngiri bateka. Cimetière ngiri ko mabangu. Bakunda mama entre musamba na daito. Siko mama bafini yo awa. Kayo kufa. Bakunda na cimetière ngiri. Ngiri bateka na bomiro. Yo! Mama! Yakala mama! Di! Mama kufa na ya! Love! Mama kufa kala! Nana! Yakala mama! 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 Esa nini? Mama! Te, esa nini? Olingo sa nini? Alabila mama! Mama! Nini? Mama kufa! Afini mama kuna cimetière ngili. Ndazra bite. Nabijibe. Bakuna mama na musama na daito. Mapango bateka. Cimetière kuma mapango na olela mama. Love, kanga. Mama, kanga nano, kanga. Bolingo sa nini? Tatu na za posa bimane libanda. Bukangi porte pona ni. Hein? Yemonta. Yo nde muto ko cha loi. Ta tout ba osa ko cha loi. Yemonta yango. Bala suka, bokeba. Attention, j'y vais. N'avez attention. Biso to na ba. Osimba yena nzo. Olingo kufa. Mwana, keba. Oui, bibo keba. Attention à arbre de vie. Mama! Allez, lunga. Namona moto ate. Naka fungula ka porti ngala bimatete tulika mbango mi. Ya be fungula. Fungula. Ana ngale. Bande bakanga. Bilamba jive. Bilamba ne kota atena. Lunga wane bilamba wane kota wate. Di, lava. Papa. Lunga wane. Mama! Bakuna na cimetière nini? Yo tela ngabo tuko ibembe la kata lupango. Di.
omoni makambo eza koloko oyo za koluka oyebaka naluki nini oyo moni awa zoba Jiven loloka ndenga na gangelaki na ntongo akebengelanga lava nde nani Goliati nga mpe David nasukisi bango mama mikitisa nzambe akotombola yo na bureau lali hein? Directeur Makoki Lamako à côté na bureau à Koucho Yakolana. Qu'est-ce qui ne va pas mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Mon frère là il sait le komoko ndenge ezali awa nazanga ite pona nini na ndako na ngai mwasi nanga na bana baza koyoka na ntamu kete te naza koyeba te nini na sa mon cher quoi encore madame alamuki na tongo nayoki ye discussion na Jiven oya mwasi ko nabima na libanda boye ofingi mama na ngai pona nini ofingi benda bika na yebiso nano mona te Jiven aboyeki kosala mosala na ndako mama na bango aye kokangela ye soki mpe likambo nini elekaki alobi oyo yango wana mama na bino akufa nayebisi yo moto epeli okende mama na bango eza ndako na ye ya libala ako mpe kosala mosala oui automatiquement c'est sa maison il faut asala misala na ndako na ye nasalaki mwa sorti moko ya moke kozonga nzoka nde Jiven ake kobenga lave me nayebisi yo bapelisi donc soki ngai nayeki na ndako te elingaki ezala terrible batomboki la balobi ndenge afingi mama na ye wana mpenza baboma ye aboma ye akosentir ya ata mokolo moko te nabi me nazoyeba te nasala nini ngai non mon cher il faut nécessairement prendre tes responsabilités étant qu'homme oui yondoza responsable ya ndako wana les enfants sont tes enfants moi si aza moi si na yo hein alors il faut savoir prendre tes responsabilités. Vandisa moi si, vandisa bana. Mets les points sur les i. Mutuna musala na ye. Les enfants, vous avez telle limite. La femme, tu as telle limite. Le travail, c'est les enfants et la femme. Ce n'est pas seulement aux enfants. Et non seulement aux femmes. Moi si kate akosa musala. Bana kate bakosa musala. Parce qu'ils ont aussi des responsabilités. Hein? Ils ont au pesi moi si musala, au pesi bana pe misala. Comme ça, en cela même sous moi monte ko kita. C'est comme il ça va pas mon frère. Oui, vous avez raison, mais frère, ce qui est possibilité, c'est d'aller papa ya lava, mais quand on a lava. Non, je vais appeler lava. Na obenga lava ya nandaku. D'ailleurs, je vais intéresser Véro. Na oyebisa Véro, comme ça boya na abengisa muninga na ye Julia. Oui. Aya nandaku baba mekampe ko sola lokwa bango basi. Na ozalaka wana juste pona na bakisa pe moi saveur na masolo na bango. Mais ça l'a tout vraiment. Yonde solo la bien à lave. Non, Nalava, c'est mon enfant, c'est mon fils. Nayebi, c'est que je veux lui parler, c'est que je veux lui dire. Alors mon cher, mais évitez ma somnolence na bureau. Directeur Makoki là, il y a celui qui m'a casse. Non, c'est tout. Ah, ça va. Je cause avec vous. Non, tous on a la bureau, tout aussi ça me salawa. D'accord. Ça va. Hein mon frère, courage. Naza n'a rien à jouer, Naza n'a rien. C'est pourquoi n'a pas que Luke l'a mbongo. Nana logoté, ta bilogo yango, ta makala. Donc, moi, les autres tokaga na mabanga, les autres tokaga na mabanga. Makala zate. Nana mbongo te na jouer psayo. Toi, rapsum balit, na obombi le point. Na boy na ngai te tozala biso mibale mais kozwa raison te mpo ndenge na prometaki yo nayebi ke na opeso mbongo malgré biloko ekangami yo na libongo kuna atelanga ti vendredi comme ça na oluka $200 wana nga na opesa yo mais yango te nde oyo nga nayebi mpe lisusu naza makambo oyo ezolekela ngai yaa na okoka te na libala nga naza kuna naza na kimia te donc naomwa lokola neti naboma na kaka libala yango nazonga na ngai na ya ovandaka awa mpo na okoka te Julia. Est-ce que vous comprenez ma mbozolo? Au bon manini? Libala. Je le zo comme ça. Magam nini ko le ko mutu na katanda kwana. Boza combien boza ka swe 4. Yo na mobali no na bana mibale. Si o mamni ko le ko mutu. Oyo ko bomna libala. Ya makamni le kelanga mutu. Ngana tatoza la biso bien. Donc pour mezaka entre ngai na lava na Jiven. Okoyi ko imaginer mutu ko Jivel a telema. Afinga nga ndumba.
na bala mukolo papa mubange ngai po nini nayebisi Jivel ke non asala misala ya ndaku ngambo nga na memaki yango na pesuki wana te aparveni ko ke koluka lava ya Yuda po lava lokola zaka Goliath aya obeta ngai nayebiso bafinganga pe bakangelanga na kati ya ndaku nga na kati ya ndaku bango libanda eresima tatu ayaki sikoyebisanga libala kulu na ndenge wana nga na kontinue kaka kovanda bavanda na bana mbana ndeni. Julia, olobiango bien, yo na tatu problème ezate. C'est ça l'essentiel. Parce que nga ka ces problèmes ezana tatu. Problème ezana tatu te zana bana wana miki. Tatu a résoudre problème wana. Eza résoudre boma libala te. Et d'ailleurs na oyeb ce problème à lava. Tikelanga na kuta na lava na sola na lava. Na boya ya. Pona ki impoli à lava. Pona boya manke yo. Ngamo kutu mamo na za bona kata ndaku lava ola kisanga musapi bwe. Azo banga ngate. Obongo yondo ke respecter yo. Ya na bo problème. Le basoko ko sola na bo frère na yo. Bosoli bio na bino na voyu wana na lingi na ngata manke yo. Mais ça a manqué na obeta alonga la linga ngote na lingi na ngaite. Dans un episode jour les ceux qui lava manqué na obeta na ko tika ta sakana yo. Donc asaka no sakana pe na te na otika ngote. Non yo za la calme ngana okuta na lava. Te simba te. Ya yanga mona yebi na fana na kata ndako na yebi comportement ya bana na ndenge zala kaya. Ya yokelanga pesi na zolo banonga pende kinalo. Mais si ko rapport ngoyo pesa nga se opona ni. Mais na yebi ko yebi so etanke ya oye bare non lek nanga esika za kuna azana kimiete na bana oya kuta kuna. D'accord, lokolo eza bana Julia. Tikelanga na kuta na lava na osola na c'est tout. Voilà lava. Nandima ko ya lelo epananga o to solo là concernant moi ma camisole kananda papa yebisa kinga. Alors nalingaki juste na yo kangona munoko na yo moko étant responsable étant yaya yanda kuana en fait juste ce quoi lava des ordres nanda ko silaté vraiment il comme ni laisser la rater lava papa Raymond za papa na ngai oza muninga papa na oza papa na ngai mama mwasi na yo ma Véro ma chifra. Véro? Oui chérie. Allez là Vazawat. Oui j'arrive. Ça va maman na. Aza maman na ngai. Mais papa nga na vandi na uti na makambo ya mata pense leader ngiringiri naza kozonga boye natala Jiven nakolela Jiven kamunini ayaya to sambwe kufela maman. Bonjour. Ça va? Oui, qui kala papa? Kala maman. Moi na mabe. C'est que par rapport au pèse biso pour nae eza solo. Tatou apesi nga ba rapport belé. Maman prend une chaise. Même ba rapport belé pour nae. Na vanda kini mabe ko lukanga na ndako. Non. Non ya. Non. Ngai leader mama mingi. Mingi. Kuti na moni na changer combo. Babenga nga banda le tôt ou tard. Tôt ou tard. Parce qu'avec ce nom papa, ndeko za malamu moi ko na je ngai. ne mange pas. Non. Non, mange. Tala bolinga boye. Papa na nga na mama nga bolinga me. Kuna non, kuna bolingo ezate. Kuna bolingo ezate. Papa, qu'est-ce qui s'est passé chez nous là? Quoi? Cimetière ngingiri. Et ça ni cimetière ngingiri. Cimetière ngingiri sika bakunda mama. Musamba na daito bakundaka mama na kati. Tangu cimetière umeli. Bakonzi bakambi ya l'État, bakonzi ya l'État balobi non. Cimetière ko vanda bote fubo toteka yango. Eko banda ko batu bavanda. Mais oui, normalement. Oui, baza raison papa. Parce que cimetière soki umeli baboma kango. Mais nazo tala ndenge babomela cimetière no tala nde mama nde baboma ye lisusu. Musamba na daito, aveni musamba na kota kango te. Aveni daito na kota kango te. Lava. On a tala kane mama bakundele wa. Na va changer te hein. Aventure et fil la tête na ki mukolo. Maman à ton âge, il faut les laca maman. Yé. Afingi jiveni bino mama na bino kuta kufa na chibau ndumba asala kindumba. Yo, osaka na ngai azubilo ka jiveni boki libanda. Non chérie, yé nani? Yé kuna ndako. Yé là azala kombo te de. Non, il faut y respecter c'est ta maman. Non. Benga na eloko ya sali na vie na ngai.
na rayé automatiquement. Papa, maman bino boza ba boti na biso. Soki lelo o bobandi ko manquer biso ba respect na kata ndaku. Elongo bake ki mwana na ki ba parents eza sous na sens. Alors si c'est papa et maman, je vous prie, veuillez vous lever et de rester une minute de silence en mémoire de ma maman. Là, va vraiment le côté de Mselinga Yangoana. Et puis toi, tu te mets comme ça? Mais non, chérie, tu sais, aux hôtels, merci. Si t'es ému, pourquoi? Merci. Lava. Papa, je vous prie. Lava. Veuillez m'accorder encore une minute pour que je pleure ma maman. Ah, maman, maman, la fille yo. Maman yo kufa. Bakunda na cimetière Lava. Ah, maman. Ah, maman, maman. Merci, 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 merci. Non, ça, c'est de la comédie pure. Est-ce que ma caméra, est-ce que c'est vrai? Ou vérifier, est-ce que c'est vrai ou alors c'est ma caméra betelio? Maman nangai, est-ce que maman a des points en ndaku? Biso sito finga ye, biso balika muna ye mabe. Est-ce que biso kutoki pakaye? Na mona ye kaka mutu na kati ya batu. Mais lele oyo a osé koloba na Jiven. Maman kufa na Chibao. Maman oyanga penza. Maman, que ton âme repose en paix. Là où tu es, pense à moi, pense à moi. Lava. Ah, je te pleure chaque jour, maman. Lava. Ah, le cœur de l'homme est traumatisé. Le cœur de l'homme est mauvais. Lava. Tolingi kimia ezalanda kwana. Au moins no lingara papa na yo. Au moins ne respectera ye. Le même respect wana, il faut ezalana moi si na ye. Mettons que je suis maman c'est comme si tout simplement qu'on manquait de respect. Et puis chérie, non, Lava, vous êtes un grand responsable. Hein? C'est toi l'aîné, Yanda Kouan, Nanda Kouan qui est l'aîné. Après Papa Tatou, après Bill Gates, Nani Mouta remplacé Nassima. Et n'a pas comportement et un modèle. Lava, où tu nous mets, nous tes parents? Où tu habites wapi? Maintenant, comment ça les canons là? Papa ya voyou, voyou lava. Non, ils sont pratiquement impossible, chérie. Hein? Tolo bandengeni lava mon fils. Non. Na kanisa kina yo kasu comportement wanati. Tu dois te comporter en responsable. Yango moni papa makambolo binanga maman, moi j'accepte nandimi. Mais qui peut vinailler, qui peut vinailler. Non, c'est pas ça là-bas. Non, c'est la porte de l'imbosso, il y a quoi la porte à Sima. Et marcher. Ah, maman, ah, cimetière Angirngiri. Quoi arrête de pleurer. Non, tu as la bande qui toque à tourner dans le cimetière. Oza mobali tika kolela. Eh, cimetière. Yo soko zo la boy bongo le kino ko sala. Azate. Ndena. Mutu na yeka olukat. Oza koluka mutu to eko swanisanga. Ne swanisa ote pardon maman. Na yo luka ote. Zana manière après oza impoli parce que eko luka mutu ozo mona ngana zibalo ba ke no bonjour maman. On me sait que c'est qui là. On a posé ce bonjour. Bonjour Kaz. Viens là Jivel. Ozananga. Azate. Oni boy. Na lobby azate bima pe koyaka awate. Omeka ndo nyati awa. Ezamba na liboso pe mba na suka libanda. Obi msana libanda. Bakuna na libanda ska bosela bo soto na bino na tia polika na bino. Tam soto azate. Yondo za salite. Naka lukote na yela kayote posto ki yo za na mwana awa. Mais na oza pe camarade nete. Na camarade ma copie tala so inen onan. Na kokuna moi to de fleur na kokuna moi to la. Bota yote ni yango bo mwana.
Ni yango boyoko tala. Pekisaka ye. Pekisaka so mwasa tata abino pe. Nako finga ngakuna zala lenye poli na yebisa obota ngaite. Na banga opete. Ni yango boyoko. Sia. Bota ya yo zoazemi bota ya yo. Taba distraction bébé na maboko. Na comprendre moi so te na comprendre sens na été. Tala. Yebisa ye. Ngana zala ke poli. So ki pa mama obenga ki mama. Na finga ye. Ndumba balokota yote. Oyo kokota libai papa mukolo. Ozo bomé bon point. Le bali kambo bengeli na pase ngaza atani. Moni nga na oleka na beteki na nga déjà kara. Na boyaki na nga midi 14 na bina oleka na ngai. Ozo comprendre. Yo ko betanga kara. Yo ko betanga kara. Bona beto kara te pona zo mutu nzamba sali. Na kopi na zabe na draw beto kara. Na ngaza noko na yote. Te. Te. Obosani. Naza noko na yo. Te. Mama na azali kina ngai. Te, mama na ngate. Mama na ngate. Biloko ya sali. Yake za mama na biloko ya sali. Soki pena réellement yaki mama na ngai. Yako sa biloko ndenge wana. Yo, il faut yo pour manquer ndenge wana lava. C'est quoi déjà? Obika sa vitesse. Na regretter na comportement famille na bino. Songa na yeba eko. Tonga to bala été. So na yeba ki si je savais. Lo bala nga me ko sa famille parce que so bandi bo bando déborder lava. Mais au telemi singa na telemi. Mabeni na sali mokili emona. Ba misanga bazo mona au telemi singa na telemi. Mais d'accord, tu même ozo se comporter mabe. Na kati ndako ti même na balabala ozo marquer même ngai. Même tina famille lava. Oyo kana ko bando gifleur. Na ko bando gifleur bien. Na ifo continuer kaka. Na yo ka sou rapport mususu. Na yo beto ti na lipon na bino. Oyoki. Bon niveau. C'est wani. Nga betanga bote. O betanga sikoyo. Nyama no Yuda. Tala Yuda. Yaka. Teka Yesu. Yaka. Yo. Tala. N'explique nyongo bota mayo. Ah bon? N'explique yo. Yo za la famille biso. N'explique. Bolole le kalisa ka ele nguna le kalisa ka le nguna bolole. Mais yo bota ma après matirete. Nga pour matire. Yo bota ma après matirete. Yo bota ma matire o soki ndeni. La fa yaka. Yo la yaka. Keba yo. Keba. Ya panzo na nisiko ka. Omoni ngai ngasa ka. La yo pa. ndenge nayebi wana bato balingaki bakufa heureusement lere nakeye epai ya dona fungi ayebisi ngai kende komona papa mulumba nde naye kokanisa malamu nalobi ate nazongi epai ya papa ayebisa ngai mpo nde nazali awa tension eza na ndako ngai na preferaki ngai nazwa mbongo moko nalukela bana esika mosusu bakende kovanda mpo na ndako natikala alese to ngai na mwasi na ngai tukende kuzwa nta ndako ya kofutela epai mosusu natikela je viens na lava ndako wana mpo naboma moto wana nayebi te papa mulumba soki okokopesa nga ata likanisi moko ya bie mpo koyokana eza nta moke te mpo makambo ya boyo okoyoka kaka o moto akufi ndenge wana sikoyo na kati yo te bambuta batakingana kotelia nzonzi wako etoyi ya jis oyokawa eyoki mpe awa pamba te ndenge nayoki yo balaki mpe nayoka mwasi na yo lokola eza maître ya ndako nayoka mwasi na yo ezali te nayebisaka yo likambo moko mwana mwasi wana oke koluka age na ye eza pepe na bana na yo kitakite kuya mindondo nyonso yo moko moto oza koluka yango omoni soki bapesi yo mbeli okata misapi na yo moko okoki kokata te eloko ya liboso fosenga pardon epai ya moto oyebisi okata misapi zwa bana na yo tika bango na ndako wana na mwasi mpe avande kaka wana papa mindondo wana ekokufa ndenge nini mindondo ekokufa ndenge nini soki ovandisi bango etaki yo ozali maître ya familiale vandisa bango esika moko solona na bango oyo olingi na kati ya ndako tia bani wana yo na kati ya ndako nde mindondo wana ekokende mwasi akuyokela yo bana mpe bakuyokela yo abu te papa nga namoni yo nde okende kovandisa biso en famille mpo oboma mindondo wana
omoni soki nga nakei na familia na yo nakei koloba makambo wana ekobima kilo te na miso ya bana mpe na miso ya mwasi soki likambo eza na ndako bakimaka pa mikolo bapesi toli oyo nga nayebisi oyo yango yo okende kosala kuna sala kaka nde nga nayebisi yo minono wana soki kozala te ndeko na yo ezali na evre John Diamonica aza na evre abenganga mpe kaka même citation na yo nayebisa ye ndenge wana mindondo mpe esila na vie ya motu yo moko kaka zala na solution ya likambo yo eza koleka na yango omona eke nango soki ozotikango na motu oyo nasala boye bana nalongola bango nazwila bango ndako mindondo eza kobakisa makaka ubie natinda nanu lava akende kovanda epai ya igo bakomba kasi epai yibe bakomba wana ntango okende mindondo ekozala te mindondo ekozala kaka Jivel yaka tala lelo ezoyinda awa mwana mwasi oyo tout c'est tout alekisi ozo comprendre ndo mona naza a nauti pa ya papa mako nauti pa papa mako affaire foncière futur ministre nauti kotuli makambo lupango lobi na ngai lava mwana ngai omonde ezali wana na kati ya buko lupangu papa zalaka mama zalaka na bana do bana yango banini ngai mwana liboso na yo mwana mbale pe ya suka mais siko ngai na kosala constant mwana mwasi futu sukisa ye to sa ndeni tangu yako yaka même poko même hernia ko yaka ngana ko bimaka na ba document oyo mikanda le pango noti ko salisa na hôtel de ville kombo na ye ezate siko yelo bana tune siko uti papa mako mda pesi mikanda le pango ngano ne ko tuna ka papa mako bisanga makambo ndenge ezaelaka destiné pas Tilombote destin Tilombote makasa lobi pesa Gilles Vambote mais à part ça je viens des ali awa nani Nancy Mbouyi moi ça piro malanda zo ta Belgique asa ko ya if you like avaye siko Nancy Mbouyi ndazo na semaine oyo abaki na bisa yoke biloko ndoko yango fantasy biloko no mama nzambe merci na onkata mikolo pinda donc iloko aza apenza asambwa Voilà, bon. You côté na nazo komana ngai. Parce que sisi na benga na ngai yo. Yaka. Tango sikoyo na uti na hôtel de ville pa ya Andre Kimbuta. Yango. Alobi na ngai, o mona livre parcellaire. Ndenge se batia komba tata, o tina kombo ya bana. Alors mona liboso na mona ni bale. Kasi batu so batika likombo bango za te balele. On pas moi tata ya papa na biso ozo comment dans le monde habité na kenda na affaire foncière na ministère ya magique simba ngoy ya magique non te affaire foncière ça papa mako tonton mako futur ministre non tala mutako soteko musaleza ko salama na livre parcellaire nzoka kombo ya bato musu ezalaka te eza kombo na yo na kombo na ngai na kombo ya tata na biso lipo eza banani ya biso alors pona yango ngana lobi boye bongo siko ya Andre Kibuta mfumo wa bwala leo some bongo kaka yo cheba kombo na biso na papa na biso bongo mutu mususu kombo nezali wapi hapana tala omoni na bikaka lava d'après que lokaliso tala nazasima yo kaka ne botelema bokazi pe lupango bila boteka na pasi o ngala mona pala lupango yo bino nde boza bitelezano ya bino nde pongo ezate la kuma lupango papa nde Kimbuta kosi nde bino so boyebite bana tina te bazaloka balokota bango nakolakisa bino boze ya bokono. Ma chérie, je te dis, lava azalaki battu na niveau moko okozwa idete. Mais finalement, osali bango lisusu nini? Tonti vero. Ya proyo penza nga ko sala vani. To Jivel. Nga ko sala bango ni. Balinga bana ndeni. Bafanda na bana ndeni yebisana na tonti vero na yeba. Nazwa lava na Jivel kwa banonga na boti. Mais on a ebiswe que non lelo lava na Jivel ba komi ko telema pona ko manke ngai. Neto soko yiko nzimango. Pona nini likambo misala. Ngane la zabwe maman na sala misala ndako na ngamoko. Tanti Vero. C'est vrai ça? Oui, franchement. Yom toza la grande fille na ndako sa musala yo moko. Olobi yango. Nde yango esali ke non moto epela. Jivel ala muki na tongo.
j'y vais là-bas au sam salandaku kosbasanya lela ki lobby voire même nanzunga fufu oya lambela ki tanti vero salité nalo bana j'y vais sam salandaku na biso j'y vais la telemelanga oyaka libala oza na droit ya kosala omoni kokuta bana o basi bakoli bongo na libala il faut kanga motema faut zala motema munene eloko liboso faut linga bana wana loka bana na yo epai bolingo ezali kimi ezalaka soko ozozwa bango kaloka bana mobali na yo eno bana na yo yango ozosala boye fanda ata bango baza mosika na yo yo benda bango bazala pembeni na yo pesa bango toli non ma chérie soko osala yango me bana base kombange bando ko se comporter bongo te tanti vero nga moko nasalaka misala ndako na nga voa même biloko ya mobali na nga nga mona lamba Julia. Bonjour. Ça va? Attends, je commence par elle. Ça va. Ça va? Allez. Ça va toi? Oyaki. Ah, Yaki depuis Kalabande et Karosé la pas mon avis. Ah bon? On a juste le costume, j'arrive. Ça va. Au moins, libala nyonso ezala kaka na problème. Mais balobaka secret zaka moko. Associé nzambe na makambo na yo. Soko moni kena kibomoto na kibomosuni ozokoka te associé nzambe po ba corde so ekomi triple ezaka makasi par rapport à ba corde mibale. Sambela tia ba problème na oni. Ya linga ko sambela. Roba no sambela so ebise pour justement bando ko sambela. Alinga ko sambela te tiraillement bana c'est chaque d'ailleurs na pasana ko ebisa yo tatu a failli faire une crise lobby na musala. C'est vrai? Mais oui. Mais oui. Mais oui, tu aurais condamné pour rien. Julia vraiment na saline. Non, tu dois te comporter en maman. Oui, c'est simple. Eh ma chérie. Continue kolinga bango poussa bango pembeni na yo et na retour au rejoint makamba bien. Après j'y vais. Azo kansa kwa ndenga nazo tinda misala bongo nazo komisa e boy. Alors eza bien na ye. Mais alors Lelo soka bali avantage eza pana. Ce qui je vais na boy sala chérie. Fais-le toi-même. Sala ngoyo moko. Échanger le côté. Vraiment. Ah maman. Tu l'as déjà servi? Oui. Ah, Yaya. C'est déjà fait. Donc, on a dit, non, tu vas m'attendre. Il est au mot pour l'année. Ah bon, mais. Servi, mais moi je t'attends. Mais je fais. J'arrête. Tout ça, ça va. T'as là, il faut que tu aies ça, hein? Malon, papa, non. Nayoki maye bango kolia libala so okuti déjà banu esi bakola ezalaka passe. Kana za kubenga yo écouter mana yo vraiment. Maman. Ezani. Bébé nangai. Nazalaka likamu susu ki naza koyebisa o répondre ngana o izantongo bana lingina bi. Na yebisi obongama yo moko wo accompagner ngai. Tatu na bimate. Na bila bimate. Pardon maman, pardon. Nakana ko expliquer nga juste ezani. Na sali na bomi nani na defelo kanani. Maman, yebisa ngai soki likambo ezali. Likambo nini babongisaka te? Gana sali yo likambo na ndako. Tatu likambo ezali. Likambo ezali. Likambo ezali kana ko expliquer na babeninga la sala. Dona mema ngambu. Ndela ntimata samba lupango. Tena bana za mema ngambu. Lupango ezali ni. Tatu tazali ki na faire foutre là. Lupango ezama ba glace na ngai. Boyite. Lelo bana bako mufinga ngai. Apopa lupango. Likambo nini sila kati. Lupango bana bafinga yo lupango yo lupango ezali ni. Zala calme, zala mama yo kalmane. Julia, yebisanga likambo yango eza nini? Likambo sake tatu na nini? La boka lupango koma ngezala te sekeza bimisa boka lupango kasi konga la monde. Ah bébé, komisa boka lupango eza na problème te. Na lupango oyo eza kombo na ngai, kombo na yo sima na ye kocha ya bana. Ezalaka bongo. Tatu za bongo te. Oh. Parce ezalaki bongo nde badonaka bangai bakakela ngai te. Basali nini? Nga na ekuta lava la jive basimbi buka lupango. Napaka ndako. Buka lupango? Basaba. Omoni bango na buka lupango? Na buka lupango basaba ke bawuti bafaki mbusta. Na kombo ngezala
nakati te napasanga na moi na lupango eloko te olakisa bango na julia lupango sesoma meza grâce na ngai unga ubango elo te Nenga namoni buku ya lupango eza kuna. Yo moni kombo na kati ya buku ya lupango. Ah bébé, kombo na yo ezali na buku ya lupango. Nani akende ko changer? Mais tout ça ya na oka anga na mona kombo na. Comme ça on peut comme ka bébé se kanga na bomba buku ya lupango wango. Te buku ya lupango ezali. Na bomba ponde kombi ko ba. Omitungisa mate. Ndenge ezali boye na sina yebisa ki mikolo lokola mwa matata ezali na bana na yo. Kendaka na restaurant, toni service. Et pas ya maître Anissé. Na kinga 26 okoti wana na restaurant usengi plan yo suyo lingi kaka wana ngilingi na bona ngate so okende ko lia kuna pa mettre Anissé na okena nga na paweza ngala mona ndebuka lupango kongola ngapesa ngala buku lupango bebe okomona yo yebi ndenge nini ngana lingaka yo nakende kuzangisa kombo na yo na buku lupango yo eza na mukolo ipondi makingana lingaka yo na choyo na mukongo ibandi kukene na yo ngawa na zako memoyelo kona cheval. Te kosekate fleur kosekate moyo biloko mosusu leka moni ngana mona mbali na mako mobali moyo ya zoba na kosi Jiven na banga ko mobali moyo ya zoba parce que na sina supporter mingi ngai moko ndozo mona ngai awa fleur je musu tokena Jiven et pas ya ba vie na ngai mabuki do mabuki eza kombo ya batu misatu Masinda JP aselaka na sonance Bukaka Mbrio Bokens ateka biloko ne ya froid ki wale zali kibeti Alfred bango misatu basalisi ba komo pesi mabuki baza solidaire balingi batu basangana babitoko kishami ko kabwana na memi Jiven ko na bi Jiven ya to kutana mabuki tokei to sololi ba vie balobi na ngai no lava omoni sokoli luka pale okende tikale kino mwasi batika na mama na bango na marate na bino et puis na papa na bino. Ah, conseil va pesa ki yo. Oui, effectivement. Yango nga na tabité Jiven, ya ko ne ko tika ngai. Na sente rapidement et puis na ko kota na ngai yo. Bunda ko kota wate. On anda kuna biso moko yo sentelenga. Oh, mais suka na sente na ya to vena biso to sali bota na biso fola na biso ndako munene. Lava, makambo olobi pour raisonner bien. Ndako yo mto futela ngo. To lupango eza yo. Lava, po eza lupango na biso ba parents na nga batikela ngai. Oyoki. Yo ko yo tsanga zimi na kati lupango na biso pete to vanda na yo te. Ko raisonner to balanga te mais là vo raisonner sentenga. Je vais tendre kona. Tala, amoni problème eza wana. Bino ndebo menacer moi si ya papa na bino na abima na ndako atikela bino ndako. Siko ndako ya papa na bino moko. Lava. Oki mandako ya papa na bali moi si ya mwana muke. Omaninga fiwana na otiko lo respecter ete. Ndele kuna yaka kuna maka ngai. Esala nga parce pour na yebi bien, so nga na sambu sina bien. Fiana zaki ndumba ya yolo awa, batu nyoso to ba yebi. Kasa vu mama na abungi. So na bina sambu isaye na ko sambu isaye. Garçon o abela liboma na waza na ko wana. Asa mbali na yeti. So na bina finga na finga etala. Ngana moni boy. Soka sakani yokana pardon ma copine garçon abela libomo wapo yozo lo barana garçon alanda bato azana kwe wana comment cordonnier boti libomo ngubo ya kungo lokota bato putia tikala bongo saza mbali na comme fleur lo bezana nzela to ko sala ngope bo sala nini problème eza bobeta poza ndako ya papa na bino akotisa bino mal à l'aise te po mama ya bino moko aza na ndako wana tia bino mal à l'aise te ebongo ye soki awuti opesa obula mwa papa mba tia bino mal à l'aise bobeta so asaka bobeti ye papa mino asala bino te papa mino koboya bino mpona ye te nini yango boye ko yo mpe na yo mwa mbala ndeye nini oyo kimobali oyo angaki akolelelela angakokosala eloko te omoni condamnation oza parke yo condamne ngoza parke nga na ndako papa na ngai soki mwasi nyonso pa wutini je vais nini okoya tanga mal à l'aise te na yo poza mwana mwasi akomisa lokwa mamelo nini boye Attends, mon papa, tu dois te menacer, mais tu peux pas passer là. Chibaou, tu sais pas ngana chibaou tala. Et ça bino l'autre. Na bia, yoka te fleur na bia. Omoni jour mususu nazo kendi. Na komi na kauka boye pa ya papa na biso, Don King d'Afrique, Jean-Marie Lukulas. Obi ke
fleur sans te mentir. Natela boni moni. Papa na fille mo. Papa na tele bobe ou papa. Eh chibao. eloko napenda nakekina nzeta nsima nzeta lidame na batami namoni baleki na bia baleki bajamba monaka bazokosa yo papa makila te ezala so bamenani makila bamenana makila te nini yango bobanga nini bobeta ye etali bino ti bawa ya boza bafaze na balabala ye aza na kati ya ndako wana kobota mpe ezoya te nayebi te mwana liboso yo yango akomisa ozoba ngai kutu mokone ngai nakeza mwana boni mpe boyiko boni mpe boni bon yo tosala boye yo kita kita déjà sala expertise nyonso tu na ndako et puis ngane na olonga tokende pa ya ingénieur Papi Makengo na mabor aza mwana ngola même mikolo aza na Kisasa ingénieur Papi Makengo aza ingénieur tonga bandako mine na ngola mais aza na Kisasa nazokende kuna na luka moi kantuku bianz soki nazimo kantuku bianz ndena kwa na glisso partout mais ça là déjà expertise luka da 4 kone toko luka pour que anafinaka tala bandana na bamanquement soka le bijivet soka basana obina sokola te oki bona kuna sala yango Jiven mutako sote mata pense aza leader angiringiri tala mata pense ka moko la bambili yabo mata pense mwana Londres oyebi Jiven na 5 chantiers à chef de l'état awa na capitale Kinshasa commune bénéficie de 5 chantiers que les kangiringiri zati faut batu bazala par reconnaissant mutako za lengrati mata pense a uti na Londres ya lobi non AJIN Amicale des jeunes intellectuels de Ngiringiri asangisi ba jeunes abi mais tala mukonza mboka sali ba makadam ebele boy mais faut tout propre na ba makadam propre za la Ngiringiri faut la soin faut la propre batu basa kuna na biso ebele bazo catholique parce que tout le monde a te foka maman Olive television likambo nani kutoniki munoko te nani sukuli nsoto te maman Olive television likambo yo moko za propreté comme la liboso lupango na yo sala soin sala propre na ndako na yo bilambeza propre na tike grien zawana delur que le pas zawana na bon ngana zongi nanu bino boka na toli parce que mutu abo ne biso tozolinga po propre za na ngiringi ozo comprendre na tike mettre achille na ba andowe ba ken ba che moi sécurité wana nde yango yo kala wana natinda ki obenga ya zala ki wa azali na ko tenga na uti pa nani ya mata pense na uti pa ya mata pense na uti pa mata pense pona propriété ngiringi faut za propre ça va ikambonga na bengeli bino lava na Jiven ozali bana na ngai na lingina yebisa bino eloko moko bucha na mutu na bino ko banda lelo po matoyele kaka mutu te bucha na mutu na bino nzambelera salaki mukilo oyo na mukili ache Adam na Eve mais ayebisi bango boy ndenge na chebino na kati ya jardin de aw bolia nyonso banyama biloko nyonso bino nde boza bakonzi kasi bomoni nzete oyo ata soki mokolo moko te bobosana bokende kolia mbuma ya nzete oyo boza kolanda ngai yango nalingi nayebisa bino bana na ngai omoni ndenge toza na kati ya lupango awa ngai nde papa wana toyebi yango mama nde akufa na kati ya lupango oyo natongeli bino ndako natieli bino wc natieli bino congélateur na kati ya ndako natieli bino télévision nalobi oyo nyonso bachambre biloko nyonso bosimba bosala nyonso bokokosala bino nde baresponsable ya lupango akasi mais lava eloko moko nalingi nayebisa bino botya na mutu na bino ata mokolo moko te bobosana te na papa ngonga beti ngonga bakundila mama lava ngonga kanga ebetaka baera boye ngonga yoke lava landa ngai nano bakubelabela mwana wa muntu wamushi wa teleja ye ntango baza kopesa mwana ya muntu toli oyo ayetike nde ayokaka koza bana etike mama na bino azali te oyo aza kobokola bino wana aza mbanda mama na bino ata mokolo moko te ngungi eswa yo okende kozwa buku ya lupango Jiven lava nani apermetaki bino bokota na chambre na ngai bokende kozwa buku ya lupango bino mibale biso oui buku ya lupango biso buku ya lupango nka onayebi nde ezala biso buku ya lupango
bino bozwi buku alupango te lave bino bolingi bosakana na ngai papa biso tokende kosakana tokosala mpona nini bozwi buku alupango mpona na chambre na ngai nani apermetaki bino bokende kokota lobi biso tozwa na jive toye kokuta nani noko yuda na ye bavandi basimbi papier moko eza kolela bapesaka na hôpital nanani na ye azalaka na yuda ye nde nani ye nani lave okomi kosakana na nga nani nde ye diven ye nde nani ye mwasi wana azalaka nani mama na bino Julia ye tokuti ye noko Judas ntango ka biso tozokota na jive ntango tomoni bango pa bazomikana bakotika na saki biso totali bien biso toyebi te soki mikanda nini azopesa yango na ndeko na ye biso moko tomoni toloba zelena lava nini wana te nazobondela me nga nakoti kuna namoni buku alupango ezali donc sekela ntango tomonaki bango ye ake kozongisa papa baje moko ozoleka na ndako oyo soki ofungoli kutu misu te yebake ozala kala lave juven lokolo boyebisi ngai boye nga moko nayebi eloko nini nakosala ndeko na ye wana Judas aya lisusu fo kobenga na ye biyoko nazomoni tala papa omoni lokoyo moko bandi komisongisela na nzela tala papa navandi na tali na bi etidi 10 milliers awa na ndako oyo mapesi ekoti eske papa kokabwana biso bana ye lava sois sage je veux mona mokoni na soki yango wana ka ye yalingi ateka ngai lupango papa ezaka lika musu tozomona te ka ndenge wana parce que biso moko tomonaki ye soki azongisi eza mpona kobanga ndeko na yaya mystère conflit ya nazozonga nakuti lava na jivel bavandi na lupangu lava simbi buka lupangu keno bauti mpo bapala andre kimbuta kuna na hotel de ville donc bakoma obokelanga bajeton ke kombo na nga na kati ya buka lupangu wana eza te mokolo moko akolela bana mike bakoseke donc bajeton moko ya bongo yaya nayebi so ya yuda nakatani wana après un moment donné tatutanga ayaki tolali mpe na ntongo nameka kotuna tatu boye na explike problème ndenge ezalelaki akoti na chambre ake verifie après ye non namoni buka lupangu omoni buka lupangu seke bazongisi yango me yaka nango nga natala otia kombo na nga na kati ya buka lupangu no kombo no ezali yaya nayebi te eza nini nasala nini yango moni nga nayepana na ye po explike yo nakomi na suka mpo nga nde munasala mpo lupangu wana esombama oyebi yango bie yaya pasi onga na mona mpo na lupangu wana bazalaki na vi ya kofutia na yolo soki nazalaki mwasi mwa mayele te pasi onga na moni ya lupangu wana lelo bana bamontenga ku bakende kochange kombo yaya esimba te Julia yaya napesi yo raison po façon tokutanaki na lava epuis nazobenge kosu lava te façon tokutana na prématuré wana mais yaya mpo ani oyoka te nayesaki o bien ke so okutani na voyi wana yakomi kosolola na ye te yebika moto ozolukaka bamakambo oyo nyonso façon makelenga napesi yo raison mais kufeli nango eloko te olobi yango bien yo moto osalaki effort nyonso lupango wana esombama po meza te Julia koregrete eloko moko te epuis bana wana bakogani yo te bakolekelo mpe motu te etikalaka eloko moko oyo osala prise ya suka oyo nazoyebi biso Julia korate yango te prise ya suka na commune nazala na mariage na bino régime bovotaki ezali communauté de bien donc biloko nyonso ya tete eza ya yo donc eloko moko te kozala wana ya tatu oyo eza ya ye moko nyonso eza ya kati ya ndako ndenge okutaki eza ya bino mbale donc leki nanga toya biso mbale karte suka tobeta yango oyo tobonga yo ozozwa lubuku ya lupango ozoyiba ngo yaya omakanisi nini
ozana poso perdre nga lekino tezala bekana ko rappeler yo oyebi tatouana bien moi sona lukutu oyeba vandi ndaku moko baboti na ebana na mibale kindumba pamba ayokeli mawa te lelo ye wana kufa na bakutimi na banga baluba obongo siko ngai ezalaka na yibi ebuka lupangu meya wana ozaponga na kufa ya nina kake pardon Julia zala mutu kaki wana so ebomaki posa ikindumba yo sali kindumba te mena koyiba te okozwa o eza droit na yo okozwa buku wana okoyiba te okozwa buku tokenda ngo na parquet et yo déclarer divorce et là on a assuré yo kasonda somona kasonda panzi avion yo zo bangani maman na kufa parce que ça kindumba yo sali kindumba te yo ne bazo maltraiter yo siko zo ba droit na yo tokozwa yango tokenda ngo na parquet et yo déclarer divorce yo yuda osanu na raison pour ce pena talinga pena tatu Bill Gates to boti na biso pété. Donc c'est le moment yango nga esengai na sala kaka action wana mais na ko lo banuka lo moko ya pardon na yebi ke faina peso mbo osozo kikutu d'ailleurs mbongo no fa ko voyager mais na yebi ke ba marchandise oso sombaki et bebate pardon tika no voyage non pousse yango no momuke pour action onga na osala et senga po yozala omoni makambo nyonso na vie il faut koyoka kaka mokolo na ye koyebisa yo wana na ndako tension eza te mwasi na bana eye lisusu plus pere koleka yango wana papa remo ayebisi ngai mon cher mayele ya malamu il faut koprévoir yango omoni na longwe na ndako na toli na ye nazwa buku ya lupango naya kosembisa yo papa na ngai pardon bombela ngai yango buku ya lupango wana nazwi na pasi oyebi ndenge nini na souffrir na mwasi na ngai ti na ye konyokoma na bana ndenge nasombi yango boye papa bombela ngai po mwasi alingi ateka nga lupango ye non en fait Bill Gates papa mulumba toza bana na yo nga tokoli totangi elongo na tatu kouta ne mbujimai nazalaki muninga liboso oyo toyebana na ye pe tozokola tokomi bakolo boye elongo na ye bongo tango na moni mindondo ebandi makasi na ndako voire même papa na bengisaki muninga na ngai ya pasteur Serge Mbala na bengisaki ye po acha mwa makambo ezonga malamu na ndako kasi sambo esimbi te na ndako papa ndenge makambo ekomi lokola yo ndenge toyebi ozalaki muninga ya défunt papa nde tokanisaki toya epano papa totikelo mikanda nyonso ya lupango na confiance oyo toza nango epa na yo obombela biso mikando ya lupango mpona kai mpe obomba yango epa na ngai ntango mosusu na mwasi na nga na Julia bakozala mpe na boyokani mwasi na nga akobimisa ngo apesi